Quinois et quinoises. Ngonge belemi biso nyonso tozonga bongo na norme. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a beti bongo loseba. Pona biso nyonso tozonga bongo na nzela. Poya bandeko oyo baza kotonga. Bandeko oyo baza bongo na ba chantier, bayeba bisika ya kubwaka bazelo na bango, tope bakayas na bango. Pambate nzela esalema pona batu nyonso, ezakaka pona bango te. Makambu ya kubwaka zelo na bakayas na nzela esili. Kasi ndeko oyo amoni ke moya kobwaka kayasi na lopango na ye oyo aza kosala chantier ezate akende bongo pemeni ya autorité communale to pe ba autorité ya ville akende kozo autorisation ya kobwaka na nzela. Mais kasi autorisation wana ekozala kaka pona ngonga ya mingi te. Na yango ye moko le gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba akitaki bongo na commune ya Lemba. Akendaki kosala bongo constant na chantier moko oyo babwakaki bongo bazelo pe bakayas na nzela. Étant que vrai quinois atali ye moko atamboli asali constant asangaki pe maloba te boyoka ye. Toza awa relatif il y a une vidéo devenue virale sur les réseaux montrant que l'avenue était occupée à sable obstruant justement passage na ba riverain. Tu profiter de l'occasion pour rappeler campagne à norme où tu lances qui n'a vu la Kinshasa. Ça dit les lots tu constater des ordres ming ils allaient peu salama parce que tu vas gérer le chantier na bango bien te. Ça dit sur un chantier na yo yebandingo bois béton yebandingo canaliser l'eau pour déranger ba tout. Donc voilà, so on utiliser balabala si et seulement si et que ça possible to côté jour na katani non c'est une autorisation préalable et pas à bourgmestre, vous voyez, même au niveau de la ville pour que pour ça l'activité wana. Mais également soko tonga yeba ko tonga pona yo tonga te pour empêcher ba tonso so ba fonctionner. Ntaro za malade des pour ça bima, il sera pas sortir parce que yo kanginze là. Donc voilà. Tu rappelles les normes parce que tu remarques même dans ba caniveau mingi zali ko tona na ba sable ya ba chantier. Ba caniveau so za ko bloquer na ba béton ba tonga. Dans les jours qui viendront, pour passer à vitesse supérieure, le chantier pour suivre norme T et vous avez bon passible dans tout ce qui est prévu dans notre arsenal juridique. Les chantiers qui seront arrêtés. Tout le monde qui ont passer à vitesse supérieure. Mais également, nous voulons préciser dans ma dénonciateur base à la peu vrai. Donc, on a commis le cas où il y a des dénonciations qui sont mauvaise foi. Vous voyez? Balabala oyo pour na kokota tina kobwaka pango na pango eza possibilité donc bato quartier va expliquer clairement que ba debwaka ki mabele mais où melaki te et côté na le pango c'est comme mutazo ça chantier na ye. Alors mon tout temps azui azotanga que c'est un membre de la famille à chef de l'état na kangi balabala to comprendre le kota chantier yozali un membre de la famille chef de l'état et d'ailleurs nous avons vu le chef de l'état c'est quand même inédit. Il faut qu'on le dise. Tant que bandaki mandat naé, denga interpellé qui famille naé. Bah coach congolais na place naé. Vous voyez un peu. Donc bah des gestions calomnieuses oyo qui n'a pas de fondement toti kangote. Donc tout allez pour ça la banquette pour na tout remonter. Na moto azali à la base, il y avait des déclarations oyo azali ko inciter haine. Les gens là monter to tongambo ka na NT. To tongambo ko na bolingo, na encouragement. Il faut tout vendre peu image moko ya malamu ya mboka na biso. Donc voilà, tout préciser que bah fait aux impunités. Donc tous ça biso tout constater qu'il faut s'alerte les autres dans les réseaux sociaux pendant que ici en réalité c'est pas le cas. De profiter peu dans l'occasion, tout interpeller, bah tout sur bazo tonga, bah chanter bah observer normes. Itinérance ça peut continuer parce que nous étions en pleine itinérance. Tout total la paix, en mini ezali ko les cas on a côté à Lemba dans un salongo. Pour permettre biso to ba bongo ko matisa doza musala ko landa programme na biso ya Kinshasa Zobonga qui est totalement arrimé à la vision du chef de l'État. Ba Kinois kaka ndenge mokonzi ya ville ya Kinshasa lobi biso nyonso tozonga bongo na norme.
ba oyo baza bongo na ba construction anarchique ngonga yango oyo. La loi est dire mais c'est la loi. Tozonga biso na norme po Kinshasa ezobonga.